Gloria Olangi, mikolo yo atie au moins 100 et quelques photos ou bien entre 50 et quelques, entre 50 tina 100, ba photo ya kala abwaki ebele. Soki abwaki ba photo ebele. Elakisi mikolo yo azana ba photo ya sika ya kotia te pona image na ye. Elakisi pe aza penza neloko oyo ko présenter bato batalaka te po basepela. En bref, image ya Gloria Olangi ezali vraiment bien te. Yango a préféré apesa biso image oyo ye ya kala. Apesa ba oyo balingaka ye image na ye ya kala na musala asala na batu afrekanta. Yango wana ba téléspectateur na ba chinois Karine Mokonzi. Foko sunga vraiment de kona biso Gloria Olangi alongwa kuna. Azana posa réconciliation na Karine Mokonzi. Bobo sanate tobo ye bakate. Gloria Olangi ye pe na 14 ans a rebela na ndako. Ye pe na 14 ans abima ndenge kaka balobaka Karine Mokonzi abima akende la zamba. Gloria Olangi pe abima akende la zamba. Carmen Odi abima pe akende la zamba. En bref, bolandanga na expliqué bino muke likambo nini ezoleka pe tina nini foko sunga Gloria Olangi. Bote ba papa, ba mama, ba ndeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa bozali kolanda ngai. Gloria Olangi ndenga zawana aza adversaire ya Karine Mokonzi, c'est vrai. Azali ennemi ya ndenge ya makasi te, bien sûr. Ennemi na bango tomonaka ndenge ya makasi. Mais en bref, Gloria Olangi, Karine Mokonzi apesaki kanda na ndenge kosakana te. Mais moko Gloria Olangi kanda yango pe adiminaka ngo akompranaka. Karine Mokonzi ndenga zawana ayebi peke Gloria Olangi ba position nyonso azalaka nango. Pamba te Karine Mokonzi aza mama YouTube. Mais awa bandeko Gloria Olangi ndenga zoko chaba photo na biso o tozolanda Facebook na ye ezali esigne ya mawa. Boyeba ke Gloria Olangi azana posa ya ko réconcilier na Karine Mokonzi, spécialement bien sûr na bato mususu. Mais na kanisa na Jael nanu te. Mais na Karine Mokonzi aza prépa asala paix na Karine Mokonzi. Yemoka yebitina. Mais alors Gloria Olangi ndenga zawana boyeba ke ndenge na lobi na bino yepe na 14 ans a rebela akende pe la samba. Boyebi ke Gloria Olangi abala na 16 ans. Boyebi yango. Bon, alors 16 ans, une année ezaka na 12 mois. Alors bokanisa teke balingaki ye même jour na janvier, babali ye pe kaka na janvier, ba divorcé na ye pe kaka na janvier, ayaki pe ko présenter famille na janvier. Non, Gloria Olangi na 14 ans sa chanzaki. Pona famille endima e balisa mwana na bango na 16 ans. Na kanisa bozo comprendre bien. Gloria Olangi abala na 16 ans. Abala teke oyo ezalaka ya kukule elombe, ya mama na papa, ya mayoto. Non. Abala penza, papa aza d'accord. Parce papa naza vivant. Mama aza d'accord. Koko aza d'accord. Kokolo aza d'accord. Famille mobali aza d'accord. Beau-père oya soda aza d'accord. Bato a quartier baza d'accord. Elingi koloba. Mwana 16 ans. Soki bato tout baza d'accord. Elakisi. Mwana wana. Nazoloba na famille ya mwasi. To balisa e ndenge mobali amonani mbangu boye na 16 ans. Po soki tozeli 18 ans.
En tout cas, likambo koyela biso tokokoyeba te. Donc, elingi koloba, Gloire Olangi a rebela pe na 14 ans, to na 13 ans, ou bien na 12 ans, a bangi saka déjà famille. Yango wana bandeko, nazoloba ke foko aider Gloire Olangi. Tango alobelaka Karine Mokonzi, surtout ba chinois, bino foko aider Gloire Olangi. Po eza nécessaire aya ko réconcilier na Karine Mokonzi. Vérité akobimisa, akoloba tina nini ayinaki Karine Mokonzi. Parce que ye a rebela avant. Sikoyo azana puissance net Karine Mokonzi te. Faut forcer, faut bimisa énergie 14 fois. Po bat mukile ndima ye. Karine Mokonzi a force te. Karine Mokonzi soka seki kaka mukile ndimi ye. Karine Mokonzi soka siliki kaka mukile ndimi ye. Yango Gloire Olangi eza normal. Na ndenge ya rebela avant, il fallait gagner avant. Bon, eza normal te, mais na monde oya bango eza normal. Ah, nkolo, mokilio eza vraiment elengi. Ah, eza likamba koseka te. Ndeko na biso Gloire Olangi foko sunga ye. Yango na Gloire Olangi fwa ya kotoyo. Ba photo wana zo tia ya kala eza au secours. Po Gloire Olangi aza toujours na position na ye wana. Akolinga komikitisa na sete, sauf aza prêt pour na kosala réconciliation na Karine Mokonzi oyo juste. Po Gloire Olangi ata silikaka, ata lobaka ke soki akangiso ennemi ya libela, mais parmi bato ya kangisa binemi, Gloire Olangi atalaka pe foti oyo yaza nango. Na Karine Mokonzi, Gloire Olangi amonaka pe ba foti ebele. Makambo mususu Karine Mokonzi asala ezala kaka ba clash ya mike kutu ezanga tina. Mais Gloire Olangi kanda ememai makasi. Pe Gloire Olangi ye moko pe akreya biloko mususu pona kotumbula Karine Mokonzi na batu mususu. Alors Gloire Olangi aza consciente nango. Ozo comprendre. Po bazala bandeko te na famille moko te ni par alliance. Alors Gloire Olangi ayebi nyonso wana po Gloire Olangi aza mayele aza zobate. Aza pe na mutema mabe te ndenge tomonaka. Aza nde na mutema makasi. Me mabe aza nango te. Mabe penza aza nango te ndenge nga na monelaka. Yango wana foko sunga ye aya. Po soki aye ekozala bien pamba te akoki kokota pe a réconcilier na Karine Mokonzi. Akoki pe kozala na Mokonzi musique. Soko akoko chante, akozala chante. Soko akoko beta mbunda abeti. Soki kinchanti abeti kakata kinchanti. Ata ngidi ngongi. Bakombo eleki makasi. Bon, eleki makasi teme bo mesa nango. Eza makombo ya kisasa. Aïe. Bon, awazali kamba koseka te. Nga penza na moni alarme a Gloire Olangi. Po Gloire Olangi aza adversaire ya Karine Mokonzi. Oyo apesa nga moko mawa, moko apesa nga esengo. Moko pe apesa nga wana apesa nga ite. Yango wana Gloire Olangi ndenga za wana ayebi. Adoza pona makambo Karine Mokonzi. Soko kosala clash asala kaka ya muke. Ou bien akozongela kaka ya kala. Yango wana aza penza na posa ko réconcilier. Mais bongi foko sunga ye. Po bato aye bakotinda kaka ba code aliaka kuna. Mais po bimana mboka wana na yebite soki bato wana bazo kanisa nini. Mais ba chinois Karine Mokonzi na ba téléspectateur foko sunga Gloire Olangi. Gloire Olangi fo abima kuna. Aya kotoyo. Aya ko réconcilier na Karine Mokonzi. Soka ko réconcilier pete et ça les côté. Mais na sa mute mané akozala kaka toujours na posa ya ko réconcilier. Et puis soka réconcilier te ye kaka muta ko souffrir. Parce que amonaka bien yena Karine Mokonzi soki bazana problème foti mingi eza ye. Ami mema kaka bongo ou bien komona ke foti eza ya bango mibali na Karine Mokonzi ye soka memama eza foti ya Karine te eza be foti na ete eza nde foti ya YouTube ndenge e bima bongo monde moko ya sika et memaki bango différent.
donc Gloro Langi amonaka makambo ebele bongo donc eza différent kozala na conflit na Karine Mokonzi ke na Jael Show pe na bato mosusu bozo comprendre donc Gloro Langi na Karine Mokonzi akoki ko réconcilier Gloro Langi na Fifi Siwa akoki ko réconcilier azana bato oyo akoki ko réconcilier bonga papa Robo na sukisika kawa na yaki na message ya Gloro Langi ciao. Ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon yazaka na Londres yasi sa bato batampo ezatuli namoni na tapo coach Gisnon aussi yokatuli mama bolimo elobi bolimo olimo ozasu tobungi kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.